zwa dionga na zwi dionga na kochelo sani na mse sani wana yomoko toki mayo tia omimoni après komimona okomona mutu oza na posa oboma maître tétanos mwana nteme mutu ozwa dionga te achuba mutu na yo jamais yo mutu ye koboma na kopesa yo dionga na yo yomoko chubi mutu na yo soki mutu na yo ye koboma soki akufi oui c'est normal oza na poso boma ye oye pa na biso batu tondimela nzambe ya yango oyo moni naza nango oyo naza na ye omoni ndenge azali oyo naza na ye komo na ye ne mwana nteme di moma Balobi, abonnez-vous massivement. Kin Elengi TV, yangonde makam. Kin Elengi TV. Yannick Wenge, yonde makam. Yo motema yo mabanzo na ngai. Très bientôt Yannick Wenge. Yannick Wenge. Yannick Wenge, yonde makam. Bonjour, bonsoir, ça dépend. Et bon, capté la reine de la presse congolaise, grâce à Damou qui est général de la presse. Vraiment, avant tout, je profite par cette occasion de saluer mon papa Jean-Yves Fonjana Evray, rendu au moins la mode, argent pour la double boss. Vraiment, en amoni, mon boss, n'est pas hâté, boss nangai, Niki Wenge, mon conde Kinshasa Lengi, boss nangai, ibisanga no botinga la bimisa oyo. Les Arabes professionnels que nous aux États-Unis tondeni. Bon s'abonner na Kinshasa Elengi. Bon mon la reine de la presse Lelo. La reine de la presse congolaise, général de Djobour. A même bino suspect de Djobour donc. Oh bozela qui maître nabiso tétanos. Suspect de Djobour mon ensemi. Pour mimi na ratia plateau la reine de la presse. Le on le ba minte micro c'est pas naï. Bonjour suspect de Djobour. Oui, bonjour, Maman Nangaï, moi c'est Kitoko, la reine de la presse. Général aussi. Le général aussi, Tobo Sanaki, quoi. Oui, on est là. Merci beaucoup, Tomemi Sispe, champion tétanos, Abunda Bunda, Mkondi na mona Djobo a. Maître tétanos, toli no to solo la nano, to so avant no to kota na iloko simbi. Obetela biso na obo olamuka ikaboye mama okomi kache bando sipela na mutu moko kuma ikele eza fondé et pas ya maître Moke Bandidos. Alors na centrana na super action na pesi na numbote makasi kaka na place na komi et pas mokonzi nanga tozobenga maître entraîneur Basap na pesi entraîne Basap place aux alimbote na yo na s'entraîner na super action étant que un raclette lutteur na salle litiwana na bané 1990 quelque. Alors na longwe wana na ye kopesa susu grand maître na ngai mbote bisika zali maître Kabatula toke ko former club ya Kota Okemba na Kinshasa. Moi nangaba tel que je suis né et grandi au yabino maître tétanos ne place oyo ngana sali lutte gréco-romaine na rêve nanga ezalaki ke na osala lutte na osala sport pour lobina bima catcheur pour lobina zala maître le lope naza maître naza catcheur ndenge nazali awa donc c'était pas hasardement na lali na lamuki na bimi catcheur non nazana ba supérieur nanga nazana ba collègue nanga otosana bango lutte placement quand na super action et pas ya entraîneur Basapin et pas ya entraîneur Dragon Poussière n'est pas ya entraîneur oyo ya mboka oyo abimisanga na zandenge nazali prof Kabo Kabatula tozala na bango to soit peton ya ko travailler moke place. Il y a que son âme repose en paix, pauvre Eddie Mokonzi, entraîneur Eddie Mokonzi na Aigle Solitaire. Tozala wana, tosala musala,
professeur Libacho Walibara, tu travailles na bango. Maître béton, tu travailles na bango. Nakoki kotanga kutu bakombo te po ezale belete. Prof Konga, tu travailles na bango. Prof Dragon Poussière, tu travailles na bango. Le temps ezalaki super action tito kenango et komi. Tango ezalaki super action tina longo super action na ke na kota okemba ya maître Kabo Kabatula. Donc non, Kabo Akabote. Kabo wana za koko. Aza koko mbote na yonde batangi pe kombo ya kokoba Kabo et pas ya maître Kabatula yangaba. Oui, je sais que peut-être vous a satisfait na oyo tuningai. Merci beaucoup. Namoni otangi kombo ya édité. Vous avez problème na? Non, na cause la problème na ya edi ou pas. So na tangi kombo ya édité et zapo na s'entraîner na ya édité. Il dit aza supérieur, aza lourd, aza koko. Na tangi était pour na sala na travailler na club n'était na matete. Na tangi ba o na tangi pour na travailler na club nangaba. Koyoka na pe. Tokoki koyoka na ou pas et le belange lote. Wende ko balandi vraiment oh la reine de la presse mais suspect de Jobo. Ce que obo yedi avant notre côté ne loko simbi obo yedi. Soki na lobi ke na boye di ekozala moi kilo mokie. Yedi c'est un catcheur. Tétanos c'est un catcheur. Mais tant on a loba nazobeta masolo ya tétanos, nazobeta masolo ya yedite. Yedi peuple aza soko beta li solo beta ya tétanos te arobeta yedi. Donc tozali ba collègue ya musala. Natanga kombo ya yedi, natanga kombo ya yedite, on est les collègues. N'a pas si respect pour Aza Kokobar supérieur ya musika, mais nous sommes les collègues. So na tangi komba yedite, yo tangi sanga komba yedi na makasite pour na boy yedite. Mais so na oui, na on dimaye pourquoi pas. Aza monument oyo aye na style fétiche otobunda nango na kati ya Congo Kinshasa. Précisément, moto aye na style otobunda ya fétiche eza yedi. Aza monument na boy yete. Pena mingo biya di pensate to kota nanu o expliquer biso no eleke ko o ela kisinini mande ko balandi o baolanda biso na minute oyo ezani kitong tomoni elitonga babani elitonga tomoni ekeko tomoni ekeko la ti rouge expliquer biso no to comprendre ekeko ezani elitonga o ezani. Oh la prince, c'était ça les questions qu'il fallait. Que tunanga ba question o ezala ki je sais pas ezaba question nini oyo ezali likonga na mboka nanga to benga ngo dionga, c'est-à-dire ezali monduki lisasi ya makasi pona biso ba africaine pona africaine oyo aza un meilleur africaine, il faut ayeba utilisation ya dionga te yo benga ngo likonga tinga na benga ngo dionga. Yango yo moni nazanango oyo nazana ye moni ndenga zali o nazana ye komo na ye ne mwana nteme di moment tika boy to comprendre te mwana se mindeni susuka komisu koko na nini boy expliquer biso no to comprendre et c'est bandi ko balandi ba comprendre bien vraiment. Oh mais c'est tout à fait normal oyebite ke biso ba tuto banda mokilité oyebi que avant kombo ya ne mwananseme ezala pena mwananseme oya banda ko saba miracle. Alors tokende kuta ta musika te oya zo sala ba miracle na ba Congo kuna azanani mwananseme ala takandenge nini ne mwananseme di moment yango yoki ke maître tétanos le mystique mwananseme yende oya zali l'homme du moment. Bobo Sanate, je vous dis que le mystique né Mwananseme, maître tétanos, yende azali l'homme du moment na Afrique du Sud. Oui, maître toyebi ke yo pendo simbi Afrique du Sud okangi pe Afrique du Sud. Awa, ce qu'on dit que o asala pe ba miracle. Bien sûr. Bongo yo kanisi pokoma
ndenge yozali obandaka mwana moke okoli après o pesi nzamba bakoko lokumu babimiso na ndenga statut soki obandaki kolia seke mwana nseme di moment aza pe na temps ya kosala ba mystique o nyonso tu ya lingi Denenge ki susu na toyiba na mwa makambo mwa muke tonatalaki video moko ya mwana nsemi bandeko balandi mwana nsemi azoloba ke no mwasi na ya bomo iboye akutene na mwasi na ya mami wata est-ce que yo pe e komela ko pe boye ma mère pe na parler na bi ke oza marié oza na bana mère pe na parler ko mona mwasi spe mo boye. Oui, bien sûr, et ça selon ba impact na ngai o nga na sinia na o nga na ndimela na kilo o nga na zanango soki ne mwana nseme plus ozali mbote na yo o ezali mwana nseme junior na Afrique du Sud maître tétanos le mystique soki oui du moment bien sûr soki ezali impact oyo koko na ngai mwana nseme asinia oui moi ça komona yango eza eloko ya koloba ya kubanga te eza eloko ya koloba ya kochola te eza normal akomona yango po aza mutu o azo kondimela bokoko na biso eza ndeti junior mwana nseme maître tétanos le mystique bapende babulambi na nzala batombe ya bakwata oyo nga na sinia soki mwasi na ngai atamoli mabe akomona yango c'est ça eza eloko oyo ngai na signé soki mwasi na ngatamboli mabe na dehors wana akomona yango pe ayebi ke naza le mystique mwana nseme du moment namoni bayebi vraiment toli to na susu to zo su mama mwana nseme su mke po to zo nga su na vie privée na yo ndenge oyo oza mwana nseme junior donc oza fils ya mwana nseme si to comprendre bien okitoki ko expliquer biso pona mama mwana nseme oyebi yango bien ndenge mwana nseme nde to karabuka ba prison asala ba crime belé ya bomisi ba jeune yo ko loba nini par là. Non, oui, je suis mwana nseme junior le mystique maître tétanos soki toza na plateau na minute yo toza pona problème ya mwana nseme te toza na problème ya maître tétanos mwana nseme le mystique du moment soki o tuna ngai pona ba mystique oyo koko na ngai buka ba prison wana oyo asalaka mais eza normal pour aza ndoki ya bandoki akoki osala yango. Alors je suis pas là-bas puisque je n'étais pas venu pour défendre les questions de né mwana nseme. Donc pose-moi les questions à ce qui concerne maître tétanos les mystiques. Tolzongi no pana omoko ndo sala ba kisi wana aussi s'entendeni ne batwe babanga rayo balinga au ceinture yote pour nous s'entendeni. Batulan paka ba mona peleve ba pende ba bulambi na nzala batombe ya bakwata tangu yo kendaka na bandaku na bino wana bokendaka soko ke l'église to kenda église te nda bandaku na bino ponga pe naza na ndaku na ngana kendaka tangu yo kena na ndaku wana makambo yo sala wana yo moko yo ka ndenge nini na yebi ke ba question za ya yo ngande ba réponse mais c'est pour te dire que ngape tangu na sala makambo na ngai na yebi onga na ndimela onga na zali na ye ezande ti okendaka nazalaka heureux belé na jobura pa so apose pembe no babangaka yebisa biso no bato ba olanda biso bato babanga les suspects tétanos mutu ndoki bamona ko penda o présenter satana yebisa biso non ba o babangaka o. Oui, bato babanga ngai baza muke par rapport à bato nga na salisaka na Afrique du Sud basé belé peut-être koleka bato nga na babanga kangai. Oui, au banganga bien sûr, il faut bangangai pour nazali mon oezwaka S na plus yerte ngana zwaka X c'est que nazaka exceptionnel comme disaient les Français. Alors il faut zala na crainte ya ngai mais ba oba yake pa na ngai pe lobiko na bango ezalaka koleka na ba oba bangaka ngai. Oh oui bien sûr na koki ko sala loko comme na koki ko sala te puisque na une invitation na leka na témoigner maître tétanos les mystiques mwana nseme di moment a uta wapi a sala sport nini akoma catcheur ou les lois à catcheur féticheur sur base à quoi. Oui na beti histoire na ngandenge na uta pe na bimina idéologie oyo nga na lingaki pour nazala
Merci beaucoup, Toli Soutokota. Maître Tétanos, Sispé de Djobour, Maître Simbi Ana Djobour Awa. Et nalina le peut-être bête sous moi question mon roboué. Tango batu musuba ya repana yo, maître nana poso bomelanga muto etel. Maître nana posa penda muto akufa. Suko monike muto penda nzamba a kangi eto oko akoki ete. Siko retour wana ebetaka yo to betaka muto wana. Wana otuni question moko oyo biso nyonso tozolanda tozoyoka yango. Koboma mutu ezeloko te. Tolandaka o nzambe ya bakoko alobaka pe alinga esalama. Soki nga na sali o mabe, oza na droit ya koboma ngai. Eza simple. Soki yo yenga na bomelo mutu eza simple. Eza na rapport na musana nga te. Nga na exécuter oyo ezali na kozwa dionga. Na kozwa dionga. Na jui dionga. Na kotielo sani na mse. Sani wana yo moko toki mayo tia. Omimoni. Après komimona. Okomona mutu oza na posa oboma. Maître Tétanos mwananteme mutu ozwa dionga te. Achuba mutu na yo. Jamais. Yo mutu ye koboma. Na kopesa yo dionga na yo. Yo moko chubi mutu na yo. Soki mutu na yo ye koboma. Soki akufi. Oui, c'est normal. Oza na poso boma ye. Oye pa na biso. Batu tondimela nzambe ya bakoko. Asungi yo. Soki mutu na akufi te. Je sais pas où ekoyela yo. Donc koboma eza permis. Na mutu azosa mabe. Ata na l'état eza ki bakateli mutu oyo tozo benga yango ezali peine de la perpétuité. Ezali mutu avandi. Mais tu étais tendance toujours avancé déjà. Nalina tout nayo, on a perception différence. Tout ne peut moi makambo mingi ya muke, marambuya, maramambo kana bison des obanda. Mais question non tout non nano. Maître tétanos. Ok, tout le monde a ba pasteur mingi, bandeko balandi, tout le monde a ba pasteur mingi, ba utiliser ba komba ba gege, ba utiliser ba komba ba mami wata. Est-ce qu'ils allaient peine ba gege on a ba zalara ya solo expliquer bison non papa? Oui, merci na question Anna. Gege existe. Gege azali molimo. Gege azali esprit. Aza esprit oyo azo agir rapidement et facilement dans le monde. Oui, mais ma kamni no tunanga ba question no tunangeza question ko tunanga te. Hein? Quand Maître Tétanos les mystiques balandi pe ba comprendre ta mususu ba musu ba mona été est-ce que na nebi niveau que mona expliquer biso na opinion mona maman mais question neza question mo to tunanga te na répondre yo lisusu ezande tiyo toza na Afrique du Sud wa ozokene na Shoprite o mona Ramaphosa sécurité pour na nini pour oza na Afrique du Sud ayo soma blo na shop botene mulongo c'est-à-dire moi Maître Tétanos les mystiques mon anteme naza na facilité ya komona tous les démons puisque j'ai 4 yeux naza ndetio te alors ce qui n'intéresse na gegete pour naza antina na yete on a intéressé à naïe yango penga na zala naïe mais je le vois tous et zande toko so mandunda omoni épinard omoni ngai nyoso malheureusement za makasa mais ok oso ngai ok poso mandunda te. Alors, donc ça, ce sont des questions trop banales que tu viens de me poser à propos de ça, puisque je suis en spiritualité. Est-ce que déjà, aucun temps de pasteur mususu pe, aucun temps de biso, non tanga ba kombo, ce qui baza ya bien, au telinga ok, au teka musapi, ou bien yo moko tangela biso. Ba pasteur nini oyo opa ba sambela ya solo na ba sambela lokuta na kanisi eloko moko boye onga na zoloba awa boye bi yango pe bomona yango na pesi lisusu na king koko na biso papa na biso King Zombie Fabrice na pesi na mbote place aux en Afrique du Sud. Ouais, Zombie Fabrice le cune de la cune yewana na yeli suko kene na ndenge ya Kishasa na zolobele loko oyo place aux ambote na yo grand papa grand koko edingwe moto na ngenge place aux ali aloba ke loko oyo
ya edi alobaki eloko oyo o biso nyonso surtout avant tokoma bakacher tozana nu nan tobandi sport to te tobengaka ye ya edi alobaki awutoloba biloko oyo mpona soi-disant pasteur Mukuna bolobaka nini bazokosa bato na nzambe ya solo ye moto na satana yebisa ngai différence na moto na satana na moto na nzambe eza wapi yo ndenge oza boye osalaka mabe te ero osala mabe babengo mwana ya nzambe to babengo mwana ya satana papa na ngai koko na ngai edingwe moto na ngenge alobelaki yango mpona pasteur Mukuna bondimaki ete asuki wapi azali wapi bozwa maloba papa na nga edingwe alobaki bolandisa na bapasteur na bino nyonso oyo bateyaka bino na église wana nde réponse nakoki kopesa yo. Merci beaucoup champion tétanos suspect de Djobu nga na bengaka yo oki ko tala to sa mo analyse oki otela no nde politique na biso pa Congo nde zo kendele te nde façon zo kendele lango o mo no ndeni. Bien sûr, esa question esa très palpable étant que congolais aux autres na champion tétanos mon antimele mystique mais suspect de Djobu comme tu viens de parler na cause la penda inclute na makamba politique pour catch esa politique dès que aux autres na maître tétanos suspect de Djobu mon antimele mystique aux autres na ye sur base ya ndenga botama na ndenga za. Compte tenu il y a politique, catch et apolitique. C'est-à-dire, ce qui catch et apolitique, c'est que le mystique Mwanantseme est apolitique aussi. Donc, na koki, kokota na catch ya politique, te po, bango ba politicien ba salama kam na bango. Biso pe ba catcher to salama kam na biso. Je sais pas si tu es satisfait de ça. Yeah, merci beaucoup, champion. Tétanos, suspect de Djobour. Tozaka quand on a posé ka ba question, ba réponse est pas na yo. Ndeka toto lo bawa. Nalina tuna. Sumususu awa na Djobour aba bis balobi olobi ke non nga pena naza otanga koma monanse mitobi nga naza nani disciple ya Satan. Esaki ni ba nomaki yo to nini nenge kana yebeloko. Oui, ce que autant en classe tozalaka na obiso le plus petit au plus grand. Loi ya PPSM, ça existe. C'est que loi ya PPSM, on a existé à Kakate en bon, peut-être les mots qui m'échappent, vélébolement, kakaboye, non, et l'autre c'est que ebanda déjà pekoti kalaka. Ce qui na classe aux allèmes mayele, aux 90%, tu as droit de mériter les 90%. Donc, c'est-à-dire, quand Tétanos mais le mystique du moment, on lui appelle le représentant. C'est que. Oui, c'est que je mérite ça. Donc, je mérite ça d'être na place wana. Oui, c'est ça. C'est que tu viens de me demander, c'est ça. Eza yango wana, puisque je suis le représentant. En Afrique du Sud, il y a tous les féticheurs. C'est moi, Maître Tétanos, Mwanantseme, du moment. Tu n'as pas de questions, Moussoussou. Pour tous les questions, tu as posé une réponse. Tu as une question, la réponse est pas nayo. Et tu n'as pas de Soussou. Nangambo ya Nzambe. Au Santa Nzambe ndeni. Puissance Nzambe, au Santa Nzambe. Question moi quoi qui to comme kasi koleka tous les questions tournées. Expliquez biso Satan. Pourquoi donc expliquez biso no to bato ba Hollande biso ba comprendre. Donc Nzamba za puissant. Nzamba za puissant na yebi ko yebi. Oui, bien sûr. Naza ignoré te, na ignoré makamozo tunanga te. Pour répondre biso na question. Oui, bien sûr. Toza batu tokela mabiso nyaso na mabele. Sauf que ezana besprit oyo interprétaka sans le savoir, sans comment on a. Tous un corps physique, tous un corps spirituel. Oyo binobo benga na côté banda kuna binobo kina soki charnel. Alors biso to benga ngo spirituel, les aba corps spirituel.
le mystique ne mwana ntseme ayebi ke nzambe azali. Oui, nayebi ke nzambe azali po le mystique akelama na mabele. Effet ya kosa mabele wana po babimisa le mystique tétanos eza nzambe. Alors, kaka banda kubino bokenda balobela bino, je mis devant vous. Il y a deux chemins. Yoroko tunangate ponanine. Est-ce que oyebi Lucifer? Akasi pourquoi on a tout nommé Lucifer te? Toyebi Satan aza nzambe mtakela kaye. Sikomeka ko expliquer biso. Donc ndo zala na makambo na ngambo ya Satana. Na ngambo ya nzambo tika. Siko kuna olo okaka nini eloko nini yango pona siro yo kaka potongo za déjà représenté à Satan na siro ba information kuna pesa ene type idepesi na nini okaka mo makambo ni oyoka pe otala ke koto pe to meki to kokite te yoka nisi mutu nyonso azala na ngambo ya Satan soki omeki okoka ete okanti bongo na ngambo ya Nzambe to mutu nyonso azala na ngambo ya Nzambe obino boloba ke na oyemba nzembo ya Nzambe mutu nyonso azala kuna soko ke komeka ye okoka ete yebisa ngai bolingi toloba makambo nino musuto kote. Oui, nazotanga mukuna bazebele. It doesn't matter to me. I can say mukuna, I can say mbiye Moïse, I can say whatever. I don't care about it. Eza misala o bazo sala yango mutu ezo funda bango. Biso bobenga biso pourquoi bobenga tele mystique tétanos le représentant de Lucifer en Afrique du Sud. Pourquoi? Pour nandima nzela na ngai. Est-ce que yenenga loba penzela na Irlanda alanda nzela na ye ya solo azwa rabino te akota rabino na mabulu po baba na koloba ke bino bato ya Nzambe biso bato ya Satana mais c'est normal ceux qui to bato ya Satana mais yo pourquoi zo epa na biso ce qu'on a comprendre bien mais comme nous expliquer bat balandi ndiba mona ndo kinda ngambo Satana ba bipenda mete tétanos wana ndo ki atako pesa bote bat bazo banga libisa biso nano so pesa mbote abendi ba chance nazo seka po naza kanda te mukona za na kanda nayo na plateau toye banini roleka maître tétanos aza mutu aza na nzoto ndeti question te ko tuna autre akelama pe na poudre na nzela ya mwasi na mobali bosangani je m'excuse maître tétanos ana famille na ye aza na papa na ye colonie ekolo na ngai c'est très difficile pour yeba mena mutabandundu. C'est très difficile. Ouais. Maître tétanos, azana mwasi na ye, azape na bana na ye. Malheureusement, il fait aux ana madame. Moi, koko somo et salami a kepe place mo soso. Aza peur ya bana ebele. Azape na famille na bana kasna na château. Ce qui me concerne, ils ont concerné papa nangate, maman nangate, bana kasi nangate, bana nangate, moi si nangate. Ils ont concerné mutupe ya balabala te. O qui m'a opé sa mettre tétanos mbote pourquoi? Soki batu bazo kineko gumba mela molimo o bazo monate. Mais pourquoi pompe opé sanjoto musuni mbote? Maître tétanos azana ba argument na ye o eza ya ye moko privé soki oye ozoki mo pesa ngamote seke oluka nga na nzela mabe omona nga te yango zoki mangaye ndeti la jolie maman o nga na zana sikoyo bon si oso kiminga to kimaneni. Merci beaucoup na balandi mingi balandi o balingara biso bosenga kimete tétanos des suspects de Jobour. Muto asimi Jobour awa na makambu mete tétanos champion des champions o basi africain ba obanga o ba mindele ba obanga siko so muta na besoin na yo asandeni. Oui, muto aza na besoin na ngai monde entier azwa ngai na numéro ya téléphone o nga na salelaka eza 060 plus 27 plus 27 63 298 30 52. Alors, pour Nabatu, peut-être lingala français ko interpréter is plus 27 63 289 3052 is a Dr. John. Tout mon niveau tout mon mettre tétanos niveau donc niveau. Ce que message ni o ebisa batu balandi
bandeko na biso balandaka ope bakendaka penda kolanda bapaster nasala bona zongisa boye message nini okopesa bango? Message eza ete motu aluka alobi kopo abika bino bobengaka biso batu ya satana, mais soki tolobi ke toloba masolo ya batu ya satana baosa na mokili oyo peut-être bobenga biso batu ya satana te. Pour Satana pe azali mwana ya Nzambe, premier fils de Dieu, ezaye Satana. Eza na nzembo moko ona cha bokoyoka yango ya nyama muke mokonza ba catcheur, eza détail ya vie ya biso ba catcheur. Toza na droit ya makamunya sato. Mais bato bazoke na nzela o bazokende ndete pa ba pasteur soki bazan lobi côté. Bon, eza nango simple. Boye pa na biso, vous venez à nous. You can come to us, you can get it. To komi na biso na suka me kesoka ya suka to na tuna jamais na ko bosa une question o ndeti bato bazoluka mbongo bazoluka babala bazoluka ke non nazala na via bien hein bazoluka mbongo azoluka libala azoluka via bien yo popesa mbongo sala rande nini okipopesa bango mbongo okopesa bango pe makambo bien okope bango ba fio pe balinga basukola bango osala yango pe? Oui, bien sûr. Wana otuna eza trop capital pour babilo comme susu oyele kaka yango na lobito ko betelango lisolote eza ndeti d'anthologie professionnelle ya musala na ngai pona mutu ana posa mbongo. D'abord maître tétanos, vous me voyez tel que je suis, je vis bien. Je suis donc narokolo belote. Je sais pas c'est vous qui voyez si gérer c'est pas moi. C'est que un gamo naza bien. Yo ye pa nanga c'est qu'il faut ala bien. Ozana posa obota ozana posa. Oui, pourquoi pas? Eza possible. Ozana posa mbongo orozwa mbongo. Ozana posa ya chance ya makamnyoso. Osuka mama nzolo. Oroza wana kuteza ya lobate po wana nde profession. Ozana posa o ya prospérité koma okende osala boyo domination ya basi mibali tout ezane lokote za impossible na vie au bisoto salate ou est impossible, moi je le rends ça d'être possible. Donc c'est-à-dire je suis fort étant que nem mon ancien les mystiques tétanos le suspect de Djobour. Merci beaucoup hein, tozalaki na suspect de Djobour hein, maître patron donnant pour ça maître patron miko ezara pa na opesa ba yaya nombote ba leki nombote ba ope balinga ko mingi ope bango. Oh bandino na me na bandina nuna yemoko grand prêtre mère o ngamona benga ka mokonzi ba mama. Oui, maman Francine Musika moi sinanga waneza ya yo donc na pe la PCM yami balena yo pesa nanu yo moko oza tu es jolie, tu sais que tu es jolie. OK, je te salue tant que tu es jolie. Na pesi mbote précisément en Afrique du Sud awa et pas ya nanga yaniki wenge boss mobo ya jeune talona mama tosa sombi boto to bimisa oyo ezaye muto asel ke to kutana to vana na plateau boss yanika wenge de Djobour lo sako no esikozali obiso bangala tozongisaka elaka onzakomba na bosanité plus loin place oza nabi ko monanga King Zombie Fabrice bonjour ali le suspect plus que suspect oyo azali na pesiona no mbote awa na bosani kutute bakana mbeli bazokana mbeli maître Libacho wali bara directeur technique mbote no place ozali na bosani te pasteur Sangoku na peso mbote po ozalaki catcheur pasteur Sangoku. Balobi, abonnez-vous massivement. Kin Elengi TV, yangonde makam. Kin Elengi TV. Yannick Wenge, yonde makam. Yo motema yo mabanzo na ngai. Très bientôt Yannick Wenge. Yannick